papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Shama bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa Mokosa Akusana kwanza muna wa Amange wa Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomona prince to pasola nzela tala ngai uninga mbongo mutie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Na ba mourir nyonso ba misala kolanda Irene Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai pour esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango to yebisa ka bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nan ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la ka vraiment bien makasi biso to la kabino masola solo to betaka aubergine te ndenge na yebisa kabino biso c'est la ka proverbe 19 20 po sunga yo nanga na suite ya vie ba réalité ya mokili yango tozo beta po sunga communauté et ça la ka bien tozanga kate ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça lekimi bali na mbongo ya Dorte Achille ka pesa ndenge na lobaka respect na couple mebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate la na rappelaka kaka ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa ozo luka appartement loué ko hésiter te benga biso ozo numéro ya Betty la patronne ola na ba condition ya bien na Kinshasa loko na GB na Kitambo magasin topé na lemba bisika ezali ebele benga biso na prix ya bien okola na ba condition ya bien kobosa na teta ozo benga Betty la patronne yebisa pe po na transport azapena bakar azo loué c'est Nandenga Kinshasa o assurer transport non et ça la vraiment bien makasi tobo sanité ko pesa merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi mwasi ya pembe o ya vienanga Jansi Bolanga balobi bo umela meta la brésilienne pembe na vie Jansi Bolanga et ça la
kitoko makasi topesi merci na Béatrice Lokilo toujours na Londres balobi oyo vient na fils Lokilo couple tokos Béatrice Lokilo umela bamurene bamurezi nyonso tobosana te kopesa merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi balobi Tazi Vita imana porte parole na biso ya maele topesi merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundesi to kende bongo na Yves Djoboke garçon de luxe boni basanga vela nga Willy Moucheni Koda Mboka balobi papa social ya Willy Moucheni merci na Titi Gracia Bundesi banque bamurene bamurezi nyonso ti tobetaka masolo tosalaka mpe bapiblicité tobosana te koyebisa bandeko ya mano olingo ntinda carton na Congo Kinshasa tope na Angola obenga vie na biso Poshan Andel mobange na shipping na kati ya colonne balobi ya kosamba ezate via kanga masolo olingo tinda carton na ko hésiter te ateza na diamant et pas ya Poshan Andel ekomaka benga Poshan Andel mobange na shipping na plus 49 152 0 251 77 31 na suka okozoe moko number 1 babi vie Poshan Andel unique na jar na e bana Bundesi boza bien balobi tokos ndenge toza na kati ya Bundesi totekaka pe biloko ya kitoko bana Bundesi boya bobenga Cornelia Lutadila na kati ya Bundesi balobi Grace Light cosmétique nde makambo osomba gamme na ya teint métis ekosala vraiment bien makasi kobosana te pa ya mama Cornelia Lutadila toza pe na boutique Rehoboth kolata kitoko oyo kaka bafantasia ba Gucci ya bakombo nyonso balobi benga mama Cornelia Lutadila na kati ya Bundesi okosepela na plus 49 176 21 99 49 42 azala babilamba ba t-shirt biloko nyonso ezali ya kosamba ezate. Voilà, merci beaucoup pour la patience na fidélité na confiance et pas maman Irene tokendaka boy moi ba pib et ça la ka vraiment bien makasi bandeko yangola pe bazoteka olingo somba lopango na ondeko nanga ko hésiter te benga bazoteka lopango moko ya monene na ngola 30 sur 25 ezana sapu balobi eza musika tene école ya Ana Paola pembeni ya pompe essence pe balobi référence nango ezali police lopango bazoteka ngo na prix ya bien ezana piscine ezana biloko nyonso toilette 4 chambres à coucher na prix vraiment ya bien Angola bandeko ya Angola bobenga kolo lopango na plus 244 code ya Angola ndenge tokendaka 92 34 53 446 okozoe moko bosola na prix ya bien otala pe lopango na ya kitoko ya munene batonga propre 4 chambres à coucher toilette salle de bain tout ezali okosepela. Voilà, merci pour la patience et la fidélité biso tokendara boye tozela bino masome to se ba publicité ezo sunga batu bazo benga bazo tuna pona lopango oyo bazo profiter bazo mbilo babonsa ba teinture bazo somba ba bilamba ezo sala vraiment bien makasi mais to ela mingi lisolo ba mourene ba moureze ba mama na ba papa ya Jérusalem okutela mama Irene Masiendo kilelo azobeta lisolo ko hésiter te zo musapitia kaka ekosala ya be Zakari tulomba mwasi kitoko peta imami la plus belle na kati pa na mabie makasi balobi s'abonner na Irene Masiendo ki TV masola solo to kende bon so nazobetela bino bandeko nanga eza ndeko moko mobali mutapesi biso yango na pasi na mutema eza lisolo ya mwasi na mama ya bana na babota bana mibale abi mama Irene beta lisopo na koyebisa basi na biso ba congolaise babanga lisusu makambo te basa ba congolaise to banga lisusu vraiment makambo te pourquoi papa lobi boye parce que libane eza vraiment na mbilinga makasi mama Irene naza na kati ya Belgique naza na mwasi toza na bana mibale to vandaka mwasi nanga asalaka aza infirmière na kati ya Belgique mama Irene ayebi makamba médecine pe bien mama Irene to vandaka problème ezalaka te et komaki na temps moko boye tant ba maladie eningisaki wana mwasi nanga pasalaki mingi mais après tant to komaki na 2020 mwasi nanga abelaki tango abelaki alobi nanga ke abakangaki aza na ba myome po azoka mpasi azaki na ba myome esengaki fo leka na intervention balongola ba myome wana bandeko bolanda lisolo oyo eza pena mulai te mais ndeko mobali aza na pasi aza na choc mama Irani bete yango mpona koyebisa basi ba congolaise tomeka na biso vraiment ko changer comportement bilo mosusu tosala eza vraiment biloko na biso te mais tolinga tosala ngo mama Irani tango mwasi ayakobela kenda ko hôpital basalaki intervention po azaki na problème ya myome mama Irene tikala kina bana po mwasi nanga abela ki eza logique mwasi abimi hôpital azwa kitana na hôpital ndenge ezalaka opération ba mikolo na ye ayaki kobima
koya na mwasi na ndako mwasi apase ki batan moko ezalaki vraiment difficile banda basalaki mieux wana banda kotungisa mwasi nanga azalaki vraiment bien mingi te azonga esi hôpital nzambe aye kosala esu grâce asali mikono hôpital aya kozonga na ndako abundanaki azwaki vraiment temps ya maladi abelaki ata ba 4 semaines mwasi mbala moko akondaki makasi abebaki abanda mpe su kosala te mpo santé eninganaki na supporte mwasi na temps nyonso maladi ekomaki na temps moko ase rétablir azongeli bamisala malembe balembe en tout cas ça va tozovivre na ngolo ya nzambe mais eloko nini esali mpasi mpo nabeta lisolo mama Irene basi bacongolaise babangaka lisusu makambo te mwasi nange esika asala kuna eloko nazo comprendre te mpo napesa lisolo ebandaki ndenge nini nana solistaki ye idango eutaki wapi kote wana nayebi te mpo akangi mpe motema alingi koloba te eloko kaka nga nayebi ke mama Irene mwasi nanga ateka rein il paraît ndenge nayoki me mpo vérité lisolo ye moko moto akoyebisa yango azobombabomba mama Irene balongola mwasi nanga rein moko ntango akende kosala opération ya miomi wana nzoka atekaki rein rein atekaki yango soki mpa mindele soki mpe bato muni me rein azo comprendre te me bavirelaki ye mbongo na compte mbongo wana ezalaki na valeur ya 29 000 euros bolanda lisolo très bien na 2020 mama Irene mwasi azwa mbongo abenga grande sœur na ye na Congo ya na ye na beau-frère na bango lokola beau-frère bango na Congo atanga mingi baconsidéraki makasi na famille na bango aza beau-frère moko alobelaka bango mama ebelebele lokola mo responsable beau-frère na bango lokola bazaka na mama te tete na bango bakufa mbala ya na bango liboso abenga basombela lopango na Kinshasa ngana ndaku na yebi te mama Irene beta lisolo eza mokuse mais loba na basi ba congolais to meka ko changer comportement basi ba africain disons ko ba congolais to na Angola Brazzaville Cameroun aba africain kaka to makambu to sele za makam na bisote mama Irene ateka reine na 29 000 euros batele mbongo na compte rein mama Irene mwasi nanga ni mwamba nzambe mingi na munoko mwasi nanga aparla trop makambo nzambe ba mama tozo ba makambo nzambe belé na munoko me mitema na biso eza kitoko te et puis basi na biso africain toza teti et puis to mona ko nzebe biso to yebi mingi pe to mona ka biso to leki to yaka pe na ba décision moko mona na ko sale boye na ko lobane boye mais en réalité à face à likambu to comme faible Tote ya matin eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt. Maman Irene moi sa tekarin abenga beau-frère na grande scène basombe lo pango na Kinshasa. Il paraît basombe kepe lo pango na Kimbangu. Le pango lelo kona kangeza li 6 sur 12. Donc eza le pango moko ya mukie ya ndambo. Basombe la ki yango combien na 23 000. Ndenge na yoki. Ndenge nga na yoki na Kimbangu. Problème ezani pona ko betel so mama Irene basombe la mwasi nanga lo pango na mbongo ateka rein. Tu te opunda maladie na ndako pare mwasi nanga lekaki bakombarenga fana kolongola mutu batalaka nanu. Est-ce que ko simba neska to into tiango mwasi nanga leka ba rendez-vous wana nyonso asala yango basala ba contrôle makila biloko tout asala yango 100 francs kenda ko mitika basala pe opération mama Irene. Ngana basala mwasi opération miom nzoka mwasi balongola rein histoire vraie na Belgique. Et ako sala ke tanga sombi lopango ne kuna na Kinshasa mama Irene nzoka lopango wana eza na ba problème eza côté nini bana na nzambe bandeko bozo ke so mapango tanga zoke ko somba lopango na Kinshasa échangea okoki kozwa avocat et comme na Kinshasa faut somba lopango ke ko vérifier na commune oui pas chef à quartier au vérifier na commune tango koteka lopango soki omoni na fiche parcellaire ba kombo ya bana ezali 8 au 6 bana nyonso 8 wana il faut bazala soki bazate faut décharge ezala ki ba accepter bateka lopango na bango il paraît lopango mosi nanga batekela ki ndambo eza lopango ya bana papa kufa tikela bango tango bateke lopango ezana bana mibale bazana poto bazala ki contre bateka lopango na bango ndambo baboyaki bolande so très bien mwasi nanga soki nini bakonvertaki bandeko na Kinshasa bastekela lopango wana na Kimbangu mama Irene lopango wana tango mwasi asombe ebanda ba problème bano bazaki na poto bakita Kinshasa ba lopango asomba e complica mwasi nanga koma kozo ba avocat koleka na mbongo asombelaki lopango bana nzambe boyoka e ko fini ke mikanda batekelaki bango lopango eza mikanda ya mabe ya vrai ezalaki pa ya grande scène na bango azalaki na matadi ye pas azalaki contre bana nzambe bola tonga ne boti ba problème moi c'est ngazo ke na ko perdre lupango wana parce que eza lupango ya ba problème mama Irene eko e bango ndenge ni moi c'est koma na ba souci na ndako moi c'est koma kolila moi c'est koma kanda envers nga même na bana ba problème ne zakana Kinshasa nga na yebiti
ye na grande sœur ne na boyfriend opesi mbwambwa boyi mama Irène eloko nini ya kosala namonaki ke trop c'est trop nayoka kaka baenregistraka bato nakomaki na niveau nga bi te makambo ezoleka na kati ya ndako na ngai nazokomprendre yango mpenza bien te wana mobali apesi solo ayaki kosala système ya enregistrement bapapa bamama tokeba tant eza mauvais bamabala mingi bozomonaki lelo mama nazofongoloka misu papa bakoma koenregistre bato oza na mobali na ndako akendaka mosala atelo enregistrement na ndako tiosolaka na bakamarade na bandeko no nyonso olobaka ekotaka pareil na biso pe basi mabala mingi na poto tovivre na sembla toza na vérité te tolinganaka love ekoma kitoko kaka na mbetu soki totelemi mwana yebela mwana misalela mabala mingi na poto nazoyeba sansa mabala te eza na lokuta ezanga confiance tokende nango ka bongo de esika tosuka eroka tokima osatika botelemi bokatani mpe wana bana nzambe tokomosakana na libala confiance na mabala ezalaka lisusu te mobali lokuta mwasi lokuta tokoma ya enregistre nga na enregistre mpo na nini vérité ezalaka te mabala poto tokuta na poto tokabwa na poto mabala mabe mabala poto mabala baproblème mobala tia pro système wana enregistrement ayeko enregistre mwasi ayeko yoka ndenge mwasi azolela yakendaki mosala azolela grande sœur ne mbongo na nga pasi na expliquer pasi na mona bambula nyonso na ya poto eske nga nasombaka lopango wana somba na se sacrifier na teka reine na nga moko na tikala kaka na reine moko mobali nakuta yebi te mama Irène na yoka chair de poule nakoka kobomba enregistrement te nazalaki obligé ya koyokisa ngo mwasi nanga oyo ekoya eya mama ekrele biso baproblème pourquoi na enregistre mama Irène nakomaki na suka nazomona mwasi aza mal à l'aise nazofandisa mwasi toza na problème eza te mais des fois omonaki okoti okutike mwasi elongi euti kolela mais likambo nini omoni nga na likambo mobala mwasi akomisaki nga na suka namonaki ifo nasala bongo mpona ye vérité nayebi yango mama Irène na minute oyo mwasi nanga azoriske ateka lopango akomi na baproblème tension ezotungisa ye nga na ye mpe na ndako toza na kimia te nalobi na ye mama kovanda na mwasi lokola wa motema makasi oke kondima bakata yo nzoto balongolo na rein oza capable okende mpe mpa nganga kosala moto mabe mpe oza moto ya malbe mama Irène nalembi mwana mwasi oyo nazoyeba te nasane nini mwasi na nga aza na lokuta moko asocie na famille na ye tala esika ememi ye ateki rein nga na ndako nayebi te mokili oba peut-être ke Irène na ye moko pourquoi mobali azolandela yango ntango alingi mbongo rien du tout mama Irène nga nasalaka na Belgique mais nazotala bariske oyo mwasi na nga azwi soki akufaki nalingaki naloba nini na mokili nga na ye toza marie te na leta naza kaka papa ya bana na ye mama Irène nalingaki naloba na bato nini soit ntango okende balongolo barein bongo na kati hôpital okendaki yo moko sans responsable ya famille mokili ekomi na bajeu dur na moment na 2020 maladi yo pe ningisa mokili etelemaki bato mingi bakenda kaka bongo baleka bango so basalaki yo jeu moko na nga natika na bana na nga aloba na motini likolo ya mbongo mama Irène nayebi te na yo kaka batekaka barein mbali boso na mona yango epa mwasi nanga ndenge aza wana aza na rein moko croyant que asala opération ya miyom balongola rein mama Irène na mona ondeza mamba lokuta na tuninga birango to balongolaki o basalaka baexamen batalaka so balongoli yo eske na ndeso moto ane kovanda ezakaka te balongola encore oyeka mama Irène azoloba pe bongo mama Irène na yoki somo na yoki pasi na libasa bakongolaise babangaka lisusu makambo te pesa bamama conseil bolingi makambo ya nzambe mingi mwana nzambe koteka pe parti ya nzoto na yo eza péché oui eza kitoko te nzambe atio na biloko no nyonso na nzoto kome complet parce que otekaki eloko moko boye mpo na mbongo mama Irène tala eloko mwasi azwela anesthésie azwela baopération mama Irène mwasi nanga banda wana lelo achangea azarsu ndenge azalaka te bote na ye ekita mama Irène banda basala bamiome na ye kocomprendre ke ezalaki miomi te banda mwasi nanga bazwela akoma vraiment pas bien comment ndeti moi pâle moi faible comment ndeko sala mais bote na ye avant yango taza nango susu lelo mama Irène pesa ba mama conseil mbongo eza na suka te nyonso wana mpona nini asomba na Congo atonga tala mokili ake somba lopango eza na baproblème na famille na minute yo mwasi nanga azoriske mbongo nyonso osala esilaka na bavoka na Kinshasa mpona kolandela lopango mamere niveau tookendela lopango wana mwasi nanga azoriske azwa yango te parce que mikanda bateke lopango ezalaki mikanda ya faux oyo bana wana basalisaka avant ntango bazalaki na baguerre na ndeko na bango
eza lupango moko eza na ba problème. Maman Irène pesa conseil na ba maman to bangaka makambo. Jésus-Christ revient bientôt. Yo moi soza ndaka libalo ke ko teka reine yo soki liwa mobala kolobani. Et sali mwana mobalo passe mera ni pesa conseil na basi. To luka to kende misala. Eza na basi mingi na poto babetaka tolo nga bandana ya poto nanu na sala te. Eza lukamba kobetela tolo te eza buzoba. Eza buzoba yango basi mingi na poto boza na ba valeur te pa mibali na bino. Bandana ya poto ngona ya sala te na komelaka kobota me bana na si bakola bakendaka classe maman. Kende musala ou préparer pe moi rente na yo rente mo bengo ni pension rente na na poto. Et ça la rappelle bien sûr aux ça l'assurance maladie pesa kana moi kilo. Et ça ba tout mo azo bela azo ki ozo traitement pesa kisi moko ya bongo kaka ba calmant. Mais muto contribue na mboko a sala ko zo traitement tam sou bien. À venir à lobby. Oya poto vandela mbonga social. Yudi ngako tonga na mbonga bana. Ozotala muninga zosala ba faire oyebite moi so na muka 4h du matin ala muka 5h. Ngana zo beta biso baby toza. Liso na za 4 na obeto na 4h22. Nde na obeta liso 4h22. Bolanda minda te. Nazo bima nazo kende musala nga Irène Masiandoki. Na keka na système Simon Kimbangu libosonga na kende nga Simon Kimbangu na otika bino pamba te fona tikela bino di solo po ba moureza ministre ya Irène Masiandoki TV bo mesa na ministre avec TV ba meka kozala vraiment na tongo na déjeuner kitoko babi oh maman bino beteli Pro Max toza 4h na obeta liso après na tie basket na bibi na ke musa neti na film quand tu rentres blo matin ya maman ni sunda na sa publicité no ke no musala non dès que non si sa fantaisie eza maman ni sunda na France soro CP na en tout cas benga maman ni sunde kozala malamu osomba fantaisie biloka sika ekoti ceux qui n'assistent na qui tamba na tie la mutu na tie basket na tie jaquette na bimi na kei ba mouré na ba mourezi to la muka ba maman. Moi c'est zo bazalaka te kolanda mbongo kote keloko moko nzoto na yo ndeko nanga tangu tolobaka bomo ezaka na prité muta mbongo na mobola to pe makana souffle gratuit pa nzambe yangwana kwa enviaka muteke wana bonga asumba bandako ya sebe non naye muta bonga na mobola muta zo futa fartir pe mazate c'est que boza itili bino ba na sena tango pesa nzambe tango soki nzamba sala na mokili yo kotongo kozana lopango okozaka na lopango kolinga to brisco zo ba pe bien na bodio selon mobali ke ba wisa ndeko no bandana ya potonga na kokanisa mbongo ebele bo pona somba lopango wapi eza pona teka kirin ebongo soki kufaki tala makamdenge memaka oteka rein ekienda lopango kesomba tala ba problème ozanga kimia vino mobimba likola lopango ya ndamba bisi sur 12 na kimbango. Et puis si pas ndeko moi si sera koyoka alukelo nyanzambe parce que tie liba na désordre mon babi maman irani 100 francs kaka ya moi sinanga azanga ko banga pote kara elo ke bang singa makasi par rapport ndenge lobelaka makambo nzambe ndenge ya solo la bible maman irani ntemto ko sa makambo aba esenga batu basambela kaza moi so ni makambo nzambe mingi mazana sale comportement yango basi mingi ozomona maloba nzambe bele likolo nango songi na se nango empoli na kati kuna bula to banga nzambe batu bakomaka na oka misiki ya mokili te na melaka masanga te bolimitaka na lisumu wana meko bosalaka kisongi osala koteka barin otekaka yo ate bafua so batuni yo na pre bien oteka oteka kuti na motema eza pasi to atongo na moina suka pona le bébé ete na bati l'énergie na kena musala eza kitoko te ba mama bo partager ka masula mama Irène bo s'abonner na Irène Masiandoki TV to changer comportement basi ba congolaise ba africain tozo banga makambo ata mokiti eza kitoko te to kenda ke panga to na 100 francs basi Valère basi lokumu to comment ya ko finga na réseaux sociaux sans complexe moi si mune na tie perruque azo beta pe tolo aza kitoko aza na bilamba mais azo finga batu sans complexe ko finga pe ya mama na ya papa na ya obozaka na ba famille te o vini ni Yesu Masia bino ba belle famille bazala te ba grand frère bazala te
babofre to babala baya na bino basi na baleki na bino basi bazala ate boya ko finga ka batu basi ba africain bo banga lisusu makambo te très impoli lokuta teti nyonso ba papa bazolemba biso yombo mona ba kitoko na biso to telengana ba stati ba kitoko na biso telengana ba TikTok mwasi kitoko atelisa nzoto ayosala ba fantasy ba retourner papa zate papa zate ndeni nzamba peso ba donner nyonso basemba tata balingaka yango wana bote pe yango wana aspect physique tout complète ozana ngoyo mwasi kitoko mais papa zate pourquoi papa zate papa ba kompe ko baye AVC papa ko ye pana la di beauté physique ay ko luka ko miluki la liwa ko memele AVC na vie moi c'est ba problème lokuta mobala na préféré na za la selle ke na ku la beauté lo binga na tenga mamunoko ba papa batimbi makambe comment changer ba maman to bongo la mitema Jésus-Christ revient bientôt. Par rapport au comportement fio te bete so ndenge mobile na tatoli na le kutana ke kolongola tina barin mobala e batembala bi e balanité. Abaye moi c'est comme prêt à kotika ndako bima kende. Mobile mutapesi solo na Belgique. Moi ça te carin. Eza kitoko te yango kopa ngo ya kote carin mama ire nana ela ki moi sinanga ke bazo lukarin koto na linkolo bati. E banda ki ndenge maire batela mbongo na banque. Tala niveau ki mutema mabe azwa mbongo atinda na Kinshasa basomba lopango na bango ngana yeba te tange koti ba problème ngasko na ngasko mutabongo la soutenir na bavoka akende ko sema mne ye moko nyaki ngana yeba te asili sango peka ngana yeba te monite fe kende la bongo mama Irène eza buzobo eza manque à respect mobala za na kanda abi mokile ko ba peut-être que Irène na ye moko azola ndela ngo pona mbongo rien à voir na mbongo mabimisi ngande mobala zoba et soki liwe sika kenenga bani moi c'est que longola ba miom nenga se défendre ndenge ni mama Irène na mboko nga botenga na boule opération ba miom moi ça zo souffrir na maira na ikina na zoko ko tele maté nga fona simba kena ko treti na toilette a passer l'étape moi zaki difficile santé na eninga na tilelo azonga mazonga ndenga zalaka te même beauté aspect physique et kita moi sinanga likola 29 000 n'habitez ceux qui prient à rien les arabes prient wana to ba kosa qui est to était quelqu'un cher to moins cher nazo comprendre te maman Irène pesa conseil na basi to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt to comme na biso vraiment na suka ba mourir na ba mourir nyonso na senga ka bo s'abonner na Irène Masiendo ki TV boya ko pesa masolo ba témoignage numéro na nga ngwana ezalo ngo pesa liso ko hésiter te benga maman Irène to kobeta ngo ka ndende ko mobala pesi totanga kombo totanga mboka totanga te totanga te ndeko mbe totangi kombo na ete ni ya mwasi na ye mais topesika liso na ba mama tozala maele koteka parti nzoto ezape lisumu nzamba sala na biloko no nyonso batelango bandeko bazana posa ko batela nzoto maladi ya grave ezo bango opération minene ba o bazana posa nzoto te botse ba opération pour na ba esthétique nzamba lola ozo batela bango nzamba linga batunaye tokomi na suka ceux qui moi na motazoni te tokutela bipona ko beta masola solo s'abonner partager masola mama Irène Masiendo ki identité ya Bundesliga so apela yemoko sa mombonda et bete li pro mars tokomi mbala sima ceux qui moi na Elbi ya pai Neni moi mke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS parce que bangola lokuté leki o biloko ekita na Kinshasa après ki Angola ba miyibi ya solo wana ya lobana Angola no express ezaka na simawo et puis Antonio Miala mona mbala telema alika conteneur na biloko na mulai mais manga ke na so Antonio Miala matako ya to ya Angola no express ya ngoli ya ngoli ba changer et puis siko Angola lo anda siko déjà Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, nazaku kenda sikoyo. Antonio Miala, obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya ngola. Kila mabora osa yenda. Na partout où ça lit. Ah oui hein? Agence Yangoyo, Angola Express. Batindi ninga kodi uji pa ya mwana nanga la brin na France.
bana poto bolukaluka te tukanisaki bajansi lisili biso na Luanda otie biloko na yo uzwangu pete nazi biloko na ngai nyonso yango oyo batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zwi yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana na nga labri natiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene nasepeli na kei na bango e nazwi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Eza na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambayi. Antonio Miala. Obrigado. De nada.